Chers téléspectateurs, Yakana qui télévision Mbote na bino pe boyi malamu na ba sangoto pe na émission ya sur terrain autant no sotel sakabino tozawana pona bino pona kota sabino maïman so ezali koleka à travers ba différents politiques et non politiques na cadre ya sur terrain pour aujourd'hui na mbi oya bino bandeko ya Iyeli Mulangi dinde tolobaka ka social ya ngirengiri l'homme fort ya ngirengiri toye na fondation na ye epai wapi misala esalimaka bongo pona yango na yambi Aris Tangoupé Movi Kapata, Nabi Kebango va se présenter. Qui sont-ils? Rapidement, je vous salue. Movi Kapata. Bonjour madame, journaliste Mefikana. Comment vous allez? Ouais, par la grâce de Dieu, on est là. D'accord. Mbote Aris. Mbote maman Mifi. Bonne santé. Ouais, hyper bien, par la grâce de Dieu. Vraiment, ngolo na nzambe kaka, yango do sala to puta ni susu. Na tongwa lelo Aris Tangoupé Movi Kapata na kati fondation bozali banani. Ouais, na kati ya fondation Iyeli Mulangi Edi, tozali ba communicateur, oui. Voilà, Movi Kapata, vous la parole peut-être au Baxé Soussou et Zangi Paraka. Non, Baxé, on a complété au Moninga Nanga Ristan au lobby. Non seulement tous les communicateurs et puis tous les envoyés spéciaux et honorables Edi. Envoyé spécial dans quel sens? Donc, nous sommes là pour défendre d'abord l'intégrité et puis l'image de la fondation Edi Yeli. C'est pour cela que tous les envoyés excellence honorable Edi Yeli. Voilà, Toyo qui bande ko balandi oyo bazali pérol na mo bazali ko jouer mais apparemment la moy bobimi na mnoga mikolo bozalatin. Bon, ce que le bakozalate c'est trop difficile parce que tous alara déjà. Mais tous ala qui ba héros dans l'ombre. To rêve moi comme moni saté. Vu que makambango déjà bandi o ba tant makambe bandi il faut tenir le taureau par son corne. Yango to bimi vraiment poto simba siko taureau na ba corne na poto to avancer directement, c'est ça. Movi Kapata bato asika babimi na kati ya fondation Iyeli Mulangi les envoyés de Iyeli. Binonde. Bon, tout ça va te cicater, nenye muninga na. Te bande ko balanti bazolanda po bayoka binote ba binote. Ils ont vite compris que bozo mo na kande mikolo les envoyés. Ouais, ces derniers temps tozo mo na mingi na ba plateau ya ba télévision na bino puis na ba radio parce qu'il y a des mésententes, il y a des médisances et le bama qui mingi. To koma na biso. On a mo kontina biso. To koma. Movi Kapata nazana na yo to ya na basanga fondation. Boni fondation ezali ko tambola. Ouais, fondation Iyeli Mulangi Edi, les autres tambola très bien. Donc j'espère que Bomoni tout ça na 4 sièges en fondation. Bomoni comment l'ambiance ça se déroule donc hyper très bien. Voilà pour la Movi Kapata nyonso ezali ko tambola malamu. Aris tangu nazongela nanu mukeyo. Bolobi makambo tamba mam na fondation pendant que toyo ka ba masolo bino fondation Bouvana Jacques Coterie. Ils batu mususu bazana avantage batu mususu bazana désavantage. Et d'ailleurs to mekana pe koyeba bino les envoyés, les communicateurs communiquer ba bazolanda bino po bozana Coterie na kata fondation. Bon, mami fina habité Coterie comment parce que biso mutu nyonso oya zana kati ya fondation honorable no yemoko ateta mutu nyonso ndenge moko ko banda na likolo ti na se donc fondation la likolo c'est la bibo ko banda na directeur Christian Boulu ti na mutu asuka ya fondation ateta biso nyonso ndenge moko na sur tout le plan. Donc c'est ça. Donc Coterie, je sais pas Coterie comment Coterie na côté Nîmes. En tout cas, c'est pas facile pour accéder à la fondation Iyeli Mulangi au koma pe au zala pe baye bayo tope omi moni sakeyo zali na rotala ki ba msuba osa musana moni bat boye ko la ba formation a na éviter pour accéder ce qui est la facile tope za difficile do éviter pour to éviter quand tozo ba Coterie na sens que ezaka na batu moko boye un bon nombre de personnes tope za na mutu mo boaza na batu na sora yende si s'impose batu nde ba okota au reste ils n'ont pas droit. Movi Kapata fondation pour accéder ezanango difficulté. Il suffit de se présenter étant que membre de la fondation, aux la carte nayo, carte on est aux membres de la fondation. Le reste, il y a d'autres activités, tout ça il sera déjà awa pour toujours entraide, pour que soit toujours jeunesse, pour que bananyo soit ngengiri, papa, maman va se retrouver. J'espère que bozomo na simana biso awa et sa formation en esthétique. C'est-à-dire quoi? Pour que baya awa, bamona na bango pas cité, il suffit de se présenter. Remplir les conditions et alors au Monique Mbalamoko la besoin de formation. En tout cas, Kapata, pardon. S'il s'agissait seulement, s'il s'agit à cause de la canne à carte, c'est qu'il a fallu à la plein.
po ndena yebeli fondation to yekela fondation biso to ba journaliste to yebi fondation eko tata ba na ebité so eko de kata ba 10 000 c'est que a fallait à la plein parce que il y a des gens qui ont besoin d'apprendre. Évidemment, tout ça plus de 10 000, alors le bien on a carte d'information, mais ce qu'on a carte d'information professionnelle, c'est-à-dire qu'il faut que la personne soit intéressée. Yemoko dans la Yemoko a habité à balancer formation coupé couture dans la carte de fondation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Namo fonaya na s'adhérer pour que nous ayons connaissance sur la lobby comme appelé jeune entrepreneur. D'accord. Aristango, Ozobanga po a déjà plein exaté pendant que la fondation Boza est belée. Mais la carte de formation a un nombre limité apparemment. Bon, maman mi fi li kama plein, biso to lobela ngo susté. Et dit li aza au top na li kama plein. Et surtout na roloba mingi, omoni muninga nga movie auto lobelo mo eza très capital. Alors lobelo moko mutu fa s'intéresser yemoko. D'être na ba domaine oyo ya formation bache ya couture na esthétique. Eza nango fele, eza gratos, eza gratuit. Oya on remplit ka ba formulaire ndenge zalaka. Pe on remplit ba formulaire ngo ofele. Pe tant to yo fele wana obandi pe makam nyonso ofele. Mais est-ce que mutu yemoko fa za la convaincu que ngana na ye collaborer, ngana na ye collaborer parce que nini utoleka ouais utoleka collation utoleka tozaki presque na promotion ya 64 étudiants mais 64 étudiants au batangaki awa na fondation au mona misusu ba coordonnatrice parce que coordonnatrice ya fondation mona bena ayende ko yekola couture musupe mona ayebi couture mais ayende pas de lango brevet pona epesa yesu encore plus force place sur okinde mais par rapport il y a plein to ba full on to lobela ngo te to ça ko égorger presque 15 à 12 000 membres autour de la fondation. Donc, il y a pas match. Voilà, comme a dit Aristan, il n'y a pas match dans le cadre de la fondation. Il n'y a pas match. Bande Kubalandi Binomoko, Bozoyo Kasso, Bozana suggestion topé, et le pas communicateur, au Bami Benga, Balobi Baza, les envoyés de Dinga, la Bia Sikabamba Baya Sikate. Voilà, la ligne Patokota Mozindo, il y a 6 jours, on a Elia Valelo. Tokota pas la 6 jours. Toi, banane, au 4e édition, un challenge tournoi et dit. Oui, c'est la 4e édition. 4e édition, première, il est qui n'engeni, deuxième, n'engeni, troisième. Donc, tout ça qui n'a un peu particularité dans la dernière édition tout organisé. 3 éditions précédentes, et c'est là qui mingi honorable Edi Yeli, avant 500, quartier Nguerenger. Et c'est là qui chaque quartier composé dans une équipe. Et on le sait là comme 8 quartiers et 8 équipes. Et puis, la dernière édition, la 4e édition, qui est tellement que papa social a monté ma mingi. Koyo kabajen, bajen ya funa balelaki. Balobi papa, pourquoi vous organisez un match mais aux gens qui s'intéressent à mingi na commune na yo yangirengi. Toboito aux députés provinciaux yangirengi. Mais aux appels députés provinciaux la ville province ya Kinshasa. Voilà. C'est pour cela étant que honorable Edi Yeli, papa et papa social à mon avis que bon jeune baza na besoin basangana et puis tout ça na moment il y a vacances c'est pour cela a intéressé qui jeune mususu ba quartier mususu ya commune ya funa. Voilà Aris Tango Maloba Ombokayo en rapport il y a ba édition au Bino Bolengeli na kati ya fondation depuis Bobandi pour l'instant ka movie ici a complété. Oh, Moninga na movie ça déjà presque. Nyoso particularité ya Moninga na movie ça presque. Nyoso particularité ya championnat ya tournoi oyo challenge el Molangi Edi ezalaki plus bana funa. Donc tellement de ça les 3 éditions mobimba ezalaki inter quartier ya commune Ngiringiri tout yo to bimi mo libanda ka ndenge ndeko mauvais lobby tellement l'honorable Edi Yeli azalaka motema moko na ebité motema bo papa muto wana zana ngo donc c'est un papa honorable Edi Yeli c'est un papa donc c'est ça na motema munene oyo honorable Edi Yeli azalaka na ngalo ba non lokola bana bazole la mingi bana bazoya msusu mona papa yo zalaka ya Ngiringiri pourquoi pas biso makala to c'est au mona ba jeune ya funa et plutôt ya Selemba ou Bandal Kasavubu bazoya bazole la papa talite hein ngai naza papa na bango nyonso tellement aza papa na bango il faut na sangisa pe ya pour mara toujours message ya pe message ya pour na rezaka toujours ya pe kimia pe kosanga na bolingo ezala tellement lingi bolingo yanga lobaki te ba jeune bo s'exercer bino nyonso bo beta mais yango moni na kati wana
ndo moni ba quoi que ce salami oyo moko lobi to koma na mozindo na. Voilà bandeko balandi sujet vraiment lelo ya makasi ezaki penza mingi to beta lisono ya challenge oyo tournoi oyo interfuna et dit yeli papa social ya ngiringi auta kolengela oyo pesi mobulu. Voilà to kota avant to kota na yango to tesa mino élément yango ndenge le kaki lancement ya tournoi yango ndenge salamaki. Pas honorable dit yeli bona ndenge le kaki na ngonga ebeti boyo kape message honorable ya kolanda mala maloba ya ris na movi azali moto na kimia yeli molanga senga message de paix bana na élément ngo avant to kota skona bozindo. Samedi 16 juillet 2022, député provincial Mokonami Ngiringiri, na compte ya mouvement de libération du Congo Edi Yeli, a salaki lancement ya tournoi ya challenge interfuna na terrain Bondo pour na kokolisa bolingo entre bajene ya funa na kotala ki azali président ya fédération MLC Funa 1. Mokolo ya liboso ezalaki quartier Kimbangu ya Kalamu bazalaki na Varese orange pe Diomi ya Ngiringiri na Varese marron. Match ezalaki très disputé na ndenge ya kosakana te ba équipe mibale oyo batalisaki force na bango na terrain. Nde quartier Diomi a remporté Kimbangu na 3-0. Jokande Yambedi Yeli l'homme fort ya Ngiringiri aya kosala lancement akitaki naino elongo na babalingaka mingi population bandemo na monoko kotambola makolo pona koya kotika ye elongo na collègue na ya Gombe ko poser pierre pona bobandi misala ya botongi pont awa na Bondo entre avenue Sayo P24 kolonga Bondo akobaki lisusu na école kimbangista oyo ezwami kaka na avenue Sayo P24 kotala misala oyo azali kosalisa awa pont moko pona école pe mosusu pona église na bokomi awa honorable Iyeli Mulangi ayambamaki epai ya pasteur oyo atalisaki ye ba outillage ya misala bisika ezali simande ayaki koya na terrain ya Bondo pona lancement ya challenge interfuna boyoka ye moko ndenge abeti ngonga amoni bato soki bwa bavoisin bozoyokana te eza malamu te ameki kosangisa mpo bazala na bolingo makasi tournoi oyo papa sosali azali moto ya kimia moto alimemia alingi tournoi oyo elikana pe tomoni bana bazwi congé bana vacances moi kose distrait eza te toyebi bandeko base distrait baza na mbu wana babakisa yango na kimia moto aya kopesa bango mapeta mabe te makanisa mabe te dirkad na ye pe eli ya Gombe babakisaki boye. Objectif ya tournoi oyo eza organisé na papa social papa Edi Yeli eza l'air a sonné, c'est-à-dire tango ekoki déjà tango ekoki na makambo ebele tango ekoki pona unité ya non seulement ya bana Ngiringiri mais ya bana ya Funa parce que boyebi que papa Edi na ba compétence ba pesi azana chambre munene pona Funa. Voilà, chers téléspectateurs de Canal, une émission sur terrain. Nous continuons notre série d'échanges avec Movi Kapata et Aristan. Tala binondenge bo BBC challenge oyo. Na habité bo mi bongisa kité. Honorable Edi Yeli a miswa ki ba précaution te to ayebaki ke kosala mabongo nazo bate ezaki ka pona ko luka gaz ou comment Aristan na bandi na yo. Mami fille, merci beaucoup. Komi bongisa maté c'est trop dur parce que tu as organisé déjà 3 éditions. Tomi bongisa maté, tomi to bonga radé, tomi bongisa mara déjà. Mais interfuna oyo lokola ezalaki ke photo sangsa ba to sangsa ki ba commune presque ya funa mobimba to bakisa ki lisusu sécurité. To multiplier qui encore sécurité oyo yemoko coach Nenembala a passé dans OPC Mbote le superviseur ya fondation ameka ki un peu kolandela makambu nyonso à la loupe ndo mona ki championnat bandaki nango bien ndo mona do bo utu kolanda lancement championnat le ki bien ti tozo koma peni ya ba éliminatoire ndo moni ba kwa ke bandi talaka ba commune voisine PDD pasi nango za ndima mifi omoni ba dongolo miso oyo yemoko lo rabelo baka bato lokuta ba koma bayaka mingi tango ba mona ka muninga aza ko sala eloko na malamu omoso yo eloko malamu zo sala ma bato bayaka ka ko créer ba problème na na epsona mona Ngiringiri honorable Diel azana bato balinga ke mingi aza ngana benga ye lokola sukali pas ba fourmi azana ebile mais il y a aussi quelques fourmis au mso bazaki bazana ba esprit moko ya ba haine esprit moko ya mabe bazo ya pona ba détruire eloko muninga sala ya malamu bazana kati ya ye honorable baba lukele susu non ba baza kati ya yete ezala batu mususu baza libana ndeti batu mususu baza ba na obenga bango ba candidat malheureux batu mususu ba leka ba mususu ba kenda na bango na ba ndenge na bango balinga na bango honorable na ndenge malamu te bango créer ba trouble oyo aroya azuma batu na ye abisi bango te bino boza batu Khartoum na pouye bino soki boke kuna bo sala mode désordre po bima na kombo ya Edi Yeli mutasel saki désordre mutuso mona talandeti batu so mona da tourner na otindelo ba image yango talandeti batu so mona
aye baye na tour baye na ba match mais ozomona baye on dirait comme il roi campagne au moins ba polo ya ba député na bango ba polo ya ba représentant na bango mona ba uti bumbu ba uti selembao ce qu'on a mis tuni question ba député na bino bazaki en mesure ya ko organiser ba tournoi te bazelika ya di il peut ba ya ko kotisa en wana parce que ba tous ba no telibanda bango ba pena ko bunda on ba ba kuluna makala ba ba bundi na ba oyo na otunde ba image mona zanango ndenge bakangaki ba kuluna makala me ba ona commune au moins baza presque 3 ou 4 kuluna mususu tuna yo tenga na bien mais otala etala machette mususu mona na banane ayaki ka pa bebisa na ye tourna bato c'est ça maman Movi kapata mekana kotalisa désordre pato qui n'a pas risque bande ko bantozo na bino ensemble ba sonde le kaki arisa lobby eza na ba balingaka honorable yeli molangi tende baza ba cause mama ba otinda bat na bango vous avez ba preuve. Effectivement, ma preuve ezali. Ndenge ndeko nanga arista ngo tsoloba. Tozala ba image, tozala bilili, maman mes filles, j'espère qu'avocat bona awa toko pesa ope ba image voilà comme ça, yo peut balancer mon émission sur terrain. Bon mon ba réalité. Honorable Dieli à travers son directeur Christian Boulou, toujours qui ba dispositif nyonso sécuritaire. Donc to contacter qui ba instance nyonso pour te informer ba on que tournons la biso zo banda et puis tozala besoin te que et les canadien mabe. Pour honorable appelle toujours message paix. Et on a tout ça qui est fort toujours à dispositif. Tellement que batamité mamabe baleki belé, ba dongolo miso, bazana toujours pour créer ba médisance, pour la salure réputation et honorable. Il y a un monde comment qui créer ba trouble. Mais la situation est déjà maîtrisée. Tu as vu ba toi ni déjà maîtrisé pour tourner katani, beaucoup maîtriser en tête. Beaucoup qui peut maîtriser situation te maîtriser situation pourquoi tokati tournoi parce que tu comprends que tu vas comme na ba idée mabe ba comment ko luka mort d'homme comprendre to yeki déjà tozo ka batu ba lobibo ba kati batu ba pandi biloko batu ba mama batu ba koteka des ordres de sami c'est là en fait ba rumeur que mutuku de pesa kufaki na masolo en kaka yango no monique tolongo héros dans l'ombre tobimi sikoyo na bilili pour que to démentir makambo na nyoso. Il n'y a pas eu perte de vie humaine mutu ata moko ta kufi to boité ba dégâts matériels les alaki nango mako panza moi vitre moi nini moi mutu rozwa mutu msu pas rozwa likame koya akimi bien ta koi azupe choc azoki mais o ezake mutu akufi o ezake mutu asali boye voilà en tout cas honorable social atali kamoni makamoni ngezoela soto bito continuer la lire comment pour ni bozonga ikana sécurité teza ko bokati sentiment ba gente ba koma ki déjà na posa eloko et c'est koti bango la motema sika bokati skonde bokati yango boye fait suite nango ezani bon ari sipe nazo songela yo nazo ko bonga maka déjà pourquoi motif ni motif ni oyo sali ke tourner katana tu remarquer que ba jeune ba comme instrumentalisé et comme il faut vraiment la mutu o ba bimisi les chefs ba pesier kende sala mabe pour que réputation honorable et beba c'est pour cela to bi non to katana un tournoi honorable à cet effort à interpeller ba onyoso toutes les équipes wana là o ya funa ba onyoso ba ya azwa ba on morale et puis à remercier bango pour que ba dongolo miso o bazali na idée c'est que tournoi nga ça li souté c'est que suki na yo na bossi ça tournoi te donc tournoi est continué mais pour l'instant tu arrêté nan pour que tu ba neni to ko ba dispositif sécuritaire er to ko zongela ka yango ba bezala c'est que ba dispositif ali bosso qui est simbité ba dispositif qui est simbi mais le problème c'est quoi les jeunes étaient instrumentalisés par l'air notable place ba uti na ba commune na bango. Voilà Aristang na moli moté mezo pela la moni azo linga bakisa biloko amine Aristang na ebito zo ngo bakisa suni pour vérité za yango bo pandi bo bebisi bo bomi to bomite mama o moni ndeko mo via otolo bawa il y a pas hyper de vie humaine mutakufite eloko moko salamité ya makasi ezakaka ndenge ndeko mo via lobby o moni bisika batu basangani soki mo mbaimba ekoti mo masase beti atande to zabu soki ka toto mami fe bandia wa tukoluka mwani to kokimela parce que na kokimela wana o tout appel loko kwei ozoki yango o moni mo ba erreur salama na petit frère moko on a topé sambote na PCP ba bonne guérison yeka mbazokisa kina lokolo yeka mbazokisa kina lokolo po ba jeune bazala qui instrumentaliser ndenge ndenge mo comme mo via lobby mais tozo landela mutuana parce que poursuite judiciaire ezali
mosusu jeza ezali tozolandela moto wana mpe toyebi moto asalaki bongo oyo apesaki mbeli mpo oyo azwa mbeli akata jeune wana na lokolo pe jeune yango akati oyo bakati na lokolo aza na hôpital Kimbangiste honorable die la kende ko visiter ye atalaki ye pe azui charge ya kofuta makambo nyonso na hôpital ti mwana wana ko jeune wana ko bima hôpital a ko continuer ko prendre en charge donc mwana wana za prise en charge par honorable Edi Yeli moko po ya lingaka ba kwakte alinga talaka papa ye moko tonginda kuna ye ache bana bavanda alazi sous tracteur aisu ko buka ngona bana na kati di moye bisangai faut ala mutema mabe faut ala ka mutema mabe donc luka ya za mutema malamu aza papa ya tu bien que papa social pambate c'est un socialiste ce type là asolola ka bien aza papa mutema munene aza papa mutema boboto wana mona mama Maria talaka akenda église chaque dimanche pona kosambela nzambe po surtout pona kobonzela fondation na ye na maboko ya nzambe bosi kwa kolukasala su mabe pona nini mami fi pe de deux atali kaka bi mtenga za papa championnat lokeka na katinga mo po yimo mtakata ki mtak atindi akata championnat te atali kaka non amoni ba désordre wana ndezo salamela mami fi yebisanga omoni tangu eloko ya liboso de salami amoni de yake mutasoki pota oyo bimisisi mbongo ebele aboyi badongolo miso ndeka tozolo ba bato yo ba inyo ba linyaka ete ba komati na niveau ya kosalisa perte de vie humaine oyo ozolo basiko amoni te balobaka un homme prudent voit le mal de loin atalika amoni mabezo ya pona problème ya te pe ko ya na mutu na ngate tala edi la politique azam politique donc akoko linga jamais eloko mo ko ya na mutu na epolo ibalobake tala mutu wana boma mutu tala mutu wana salabu atala bi non tout s'arrêter ici mais n'est pas kati bongo na mutemo ya zalaka nango malama bité ba jeune boko ko kende boete asangisi bango ba image ba kozango kala mingi tema mi foko zala ko lakisa batu sur terrain to sala ngo jour wana biso no somona ndenge ye moko azo remercier chaque équipe baza 20 chaque équipe va rejoindre monter na bango koyoka ngo sur place ngala ko bango ate na préféré na cette terre parce que blom so oyo kaboy o aza vantar bango bazara vantar to zara vantar na oyo to salaka to zape vantar na ba malamu to salaka c'est ça mami fi presque movika pata motuna weza binombale na tuna nano mote ke acte et salami oyo et ça signe à faiblesse na ngambula bino te ça signe à faiblesse te papa social azamutu o tellement déjà nangui l'homme fort de Ngiringiri mais à quitter t'es à quitter en tout cas là bolo ngate parce que nyoso boso banaso yoka mais la rota loko la kaka tournoi et kati et bimisi bino penza ba makasité donc c'est-à-dire sur terrain net honorable Edi Yeli Ngiringiri à quitter te omoni na bakisa o ndeko nanga ristango toloba l'homme prudent voit le mal du loin donc tu mènes déjà l'investigation tu mènes enquête tu veux comprendre que il y a un groupe de gens oyo bazolinga ba salir mo continent biso donc yango no moni père tu wana kutu choc wana mbeli wana likolo ezaki ya likolo te ezalaki ndeko ya nzoto na kati na te pardon Aris na oki ne mobili kambo ya honorable kende ko tala mutu wana to garçon na obezo ki choc bande ko balandi tournoi ye moko asalisi tournoi e komeli ngambo to na londa kende ko visiter mutu wana Nena mwana na ajine to ko to bimatera inde school mo ba ko na biso ma kesi mais boton ko di so ko ko na patience mais na biso so mo le vous apprendre na yebe kambala mo problème de nous na benge ko sangisa bandikula so afuna pona tournoi babeta tournoi na commune ya Makala commune ya Ngiringiri commune ya Bandalungwa commune ya Kasavubu na commune ya Ngiringiri basangana tout ça la ndingi isai makaka bandem babeta ndembo équipe ko gagner belé bazwa mo eloko to bandile ko na toujours matata kubunda kuzokisa bato na zuba mizinyo so sécurité makasi mais car ba to benga ba to mitema mabe bandoki bazanga kate baye kozokisa mwana nga puta na kuki ata kutela puta wana te tamaki oui naza Eli Ngiringiri nazali papa ya bana nyoso Ngiringiri ona ikutela mwana na ngai ya Ngiringiri mesanga pasi mingi ba pesinga balakisinga parti na bina ko nourrir yango mardi kwa kufuta parti ya $3000 kwa kufuta pona mwana ngai ya Ngiringiri mais bandeko bazola nanga na itanduke
bandeko afuna mobimba baza na kati ya tournoi senga passe mingi nasengi merci mingi mpona honorable ndenge ayo otalanga na hôpital cetadire aye mpona mama wa match tokozaki otala match nde bakuna baagresai ngai bango nazongisi kaka ngolu na nzambe mpona eloko na bibi te komeli nga nde mpe otalanga na hôpital anga nasengi bamerci mingi nzambe apambola ye lisusu me atiki biso te aye komimonisaki ye moto aorganisaki yango azwi charge ya lokolo mwana donc oyo na ngai alobaka yango wana nzambe azongisa ya nini nayebi ke lokolo ekozonga lokola dasi ayebi kango akolandela ngo ntina suka c'est bon movika pa tozalaki na parole bolimbisi mpo bandeko bandifaki totala ndenge arisa utaya koloba epuis nde bazoloba moto azwi choc na likolo faki kotala visite ya honorable oyo bouti kolanda movika pata maloba mboka yo Madame Mifikana, j'espère que les téléspectateurs vont landa élément wana boyoki honorable di la lobby donc azaki vraiment la souci que tournoi auto ke na wana suka boyoki pe maloba o jeune wana o bazuki si à lobby so botali jeune wana azane même pas kuluna donc c'est un diplômé d'état azo c'est la courte ba résultat ba on c'est pour bientôt donc bientôt ba résultat la ba on bima donc et ça la biso passe mingi total pas seulement wana et puis ba dégâts ou sous ces acquis matériels par exemple équipe Makala ba robeta ba petit match ba poli en rentrant nzela la bango bazo commettre ba bavure bazo panza ba rétroviseur ba panza ba pare-brise bazo panza mituko ba bebse bloka ba maman nyonso wana ezoya toujours na charge ya honorable et lorsque total que ba dégâts au DG Salami ba perte au honorable a celle déjà fort à réparer évidemment pourquoi pas à réparer à réparer déjà et comme ils sous que non bazo exi motu na genou to me que ba dongolo misu ba comme na idée moko boye ba aussi me touche preuve n'est que ba comment les cadets na écran ba comment le n'importe quoi la radio que non honorable a celle ci tournoi ba kufi ba panzani ba n'importe quoi. C'est pour cela que tu non oh so tobito se ressaisir to fandara toujours heureux dans l'ombre et zabete non ba bimi to bimana pe la bilili to meka pe ko expliquer bino ba téléspectateurs bana funa bana ngengi likambango ezalaki nini donc mingi yango to zaki na Aristan aussi na faiblesse te na ngambo na bino mami finazo kosote honorable dit il a très fort to a faiblesse pe n'habité abanga ne lote abanga le lote honorable n'a perdu rien on a zoloba eza vérité abanga ka logo te pero banga mutu te ana mutu ko banga sete na funa to pe na ngiringiri to pe wapi ana mutu ko banga sete ngabe ale lombe cc ana mutu ko banga sete mais atali un homme prudent voit le mal de loin atali morabi te fona se cacher fona bimami batama pour problème yati talaka mutu batu ko mi ko inciter batu na haine ote bo mema boye mutakufi oh mutakufi te bozo rabino bomi ko prophétiser déjà mutakufa na match mutakufa na terrain mutakufa ye mokata la bité pour prophétie na bango bima ya luvunu ya lokuta na kati na ngap championnat yango kati na ye mais tango kozongisa ngo ezala comme plus fort ndenge oyo utosala maturu. Voilà la télévision c'est le temps tozo kende movika pata tozo kende reçu qui ça mais bino bozana ba jeune et belé na kati ya fondation Iyeli Molangi voilà maintenant et c'est une opportunité à koyebisa ba jeune filles et garçons ou ya bino ya fondation un message fort pour la protéger honorable ya bino président la bino ya fondation Iyeli Molangi c'est un message moi européen ça na bana ngirengiri pour azali député provincial ya ngirengiri mais bobo sani c'est un président aussi ya mouvement de libération du Congo Funa évidemment message mingi message oyo honorable dit les FC qui sont relayés par ba jeune et ça message ya paix papa sengi bolingo a sengi amour surtout entre les jeunes peu importe ba vie onyo c'est les kani na kati ya tournoi bana funa bana ngengeri papa Ediyeli azo senga toujours kimia tous en la bolingo yango na tekesala ke commune na biso yango na tekesala ke district na biso et kende liboso voilà Aristango maloba mboka yo. Ouais, mami, dernier message nanga na koloba boye na bana nyonso ya ngiringiri en particulier Funa Mobimba, pourquoi pas Kinshasa Mobimba en général ndenge mde ko movia otoloba honorable Diyeli alza mutu ya kimia message ya tindi to relayer ezaka ya paix kimia mwana nyonso azala kimia surtout na ba jeune na koloba boye ba jeune nyonso botala lobby po biso nde toza ba venir ya lobby botala lelote botala lobby
tango zo tala lobby yo le lozo yaka baza ko instrumentaliser yo bazo ko troubler yo moral bazo pesa o sala boy na biloka mikie bambonga mikie bakanyaka mikie lobby oke o détruire vie ya muninga otali avenir na yote parce que so na domaine mususu ya nzambe ko sala muninga mabe ezalaka mabe justice ya nzambe esalaka to ebango na mokili bandeko na ngai justice ya nzambe esalaka bino ba jeune tozala kimia jeune tout naza ko appeler bino na vigilance nazo benga bino na vigilance mutala mutaza pembeni na yo soko mona zo yela yo babula mabe o to sala boye zoye tende ko teka ye funda ye kanya makasi esalami mpona bato ya mibulu bato baza babenga ba intrigante bato bayaka na baproblème bato baza bato bayaka na bahaine kanya makasi esalami mpona bango prison mpe esalami mpona bino bato oyo boza koinstrumentalize bato bino bato bozomema bato na bavi moko boye bozoya na bandenge mabe prison mpe esalami honorable atiaki justice liboso bino bato boye bango totiki mpe bino te message nanga fort eza yango wana totiki mpe bino te tozolandela yango ntina suka soki bakombo etangami eke soki kombo ya mutu moko politiquement mife bimi na kati wana pena osentir amona elombe sese na terrain ye moko aomema ye ntina suka toketike ntina mira pembe ayena kovivre ayoka nanu douleur donc à passant directement je salue l'honorable Edi Yeli na loli chapeau le big boss l'honorable Edi Yeli Molangi papa et papa social je vous salue papa papa yo habite soki na repese nini azara papa mingite. Je salue aussi le directeur Christian Boulu na pesi ombote bisiko zali na bien coach Bengue pour ça coacher Jezalara toujours kitoko na pesi sous superviseur na Nembala Mbote na pesi Dasha na pesi Cyprien Francis Mbondi maman Solange Pindi bato nyonso na pesi maman Nene Mbote maman Nene yoka bato nyonso na pesi Mbote donc bureau bimba ya fondation na pesi Mbote merci beaucoup en tout cas Patine Tsumbu Sarudi Mboti ka sota imite pour me fika pata azali kamba bakis. Bon, merci beaucoup pour l'Ilobasu Kopesi. Et puis bon anniversaire à Nabosani. Bon anniversaire à Movi Kapata, à fêter anniversaire naie. Voilà vraiment on découvre sur terrain. To pesi bon anniversaire sous na Movi Kapata waza invité pe à lelo. Na plateau il y a sur terrain Aris au pesi muninga bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup d'aller bon. Lui c'est mon pote. Il est le capitaine de l'équipe. Voilà ton mot de fin. Bon, l'Ilobananga Sukeza papa maman bandeko toza toujours na bolingo ndeko masana nga utolo bandeko nanga collègue nanga lisu likolo ya lisu toujours aux aguets donc totika te bafite ba kotela biso ba manipuler surtout ba jeune papa bobenda ba jeune matoi bobenda bana matoi qui mezala bolingo ezala toujours entre biso vigilance yango nde tozo senga mingi bolingo ezala toujours pesala. Merci na Movi Kapata, merci na ndenge boyano l'invitation sur terrain ya mokola lelo mardi 16 août longona Aris Tango. Merci beaucoup maman. Voilà to bike mbala simato ya mbabino parce que bobi bolongwe ba héros dans l'ombre mo komisiko na niveau penza ya komi monisa étant que le communicateur de l'honorable Edi Yeli Molangi. Voilà moi aussi je profite pour vous saluer honorable Edi Yeli Molangi mbote bele page mardi et là monayo et longona dire kabi ipenda pe na fondation mbaba émission sur terrain en tout cas totombe bino bolamu pe journée et là mon bino banso bonne suite ya programme ya Canal une télévision et surtout bo changer teta la télé vérité merci.